Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Musique profonde eza kilt mobimba oyo batu barandraka na maître na bango babengi diable. Chérie bimelanga loko la femme de nuit, tu sais combien de esprits Yoko yemba ngobo ignorant que tu es oyebite ni nezoko se passer na kati ya nzembo wana. Bonjour bandeko balandi masolo ya kin avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi mikolo nebsaki bino to découvrir batu ebele otoyebite ba talent caché comme aujourd'hui déjà to yambela bino évangéliste, le jeune évangéliste au nom de frère Rishi Pukuta on a osenga déjà à rejoindre nga na plateau na biso ya lelo. Voilà, donc quand on dit les jeunes évangélistes, c'est tout à fait les jeunes évangélistes parce que tout le monde est déjà jeune en âge. Et puis, bonjour frère Rishi. Bonjour maman Rebecca Bilendo, la Servadi. Ok, jeune évangéliste, au Salam Salanini, Toebi, frère Rishi Pukuta, mais quand un peu qu'on s'est présenté le bossu à les téléspectateurs, il y a un faux 16 au Balandakayo, au Zanani, au Salam Salanini, et puis particularité dans les Akanini, exactement. En fait, naza frère Rishi Pukuta ndenge bazobenga ndenge olobi, mais particularité nangai naza évangéliste gagneur d'âme na kati ya église missionnaire Betsaïda. C'est là nous sommes formés par notre papa, notre daddy. Là, je salue déjà les prophètes Dodo Kamba. Yende à 8 ans nae na ko formé biso. Parce que l'église Nabiso est une église missionnaire, tous une mission ya kokende partout, ya ko annoncer la bonne nouvelle. Nakati église wana pe nazana encadrer nanga particulier o na bengi pasteur Guy Niamase koye aza ko encadrer ngai plus na makambo o etali ba projection pe ba message au particulier naza ko annoncer na peuple de Dieu. Ok, merci beaucoup. Je crois que les téléspectateurs, il y a un faux 16, va comprendre quelque chose par rapport à qui est le frère Rishi Pukuta. Voilà. Si j'ai Nabiso, il y a Lelo et allé sur la musique profonde. Tomoni ozo tambola na ba église ebele ozo telemela o ezali musique profonde. Mais quand on peut expliquer biso d'abord musique profonde des années ni pona yo. Et pas nangai musique profonde eza kilt mobimba oyo batu barandraka na maître na bango babengi diable. Parce que so totali na kati ya christianisme, totali na kati ya Bible tomoni batu bazobeta musique pona ko adorer Nzambe. De même manière pe moto azobeta musique o eza ya volonté ya Nzambe te o ezo glorifier Nzambe te, c'est-à-dire azo glorifier maître na bango babengi Satan. Et pas nangai musique profonde eza kilt mobimba bato bazo adresser na diable. Mais musique profonde, des akaraté, bon, en fait, bazo yembe la diable. Mais tout le monde ba message est belé la musique profonde. Tout le monde est à l'époque, hein, ba musique à kalapenda, ba papa na biso luambo ba salaka. Tout le monde a ba toli ezala ki na kati ya banzembo. Le lope banzembo wana eza ko apporter toli, mais eza pe na ba angle belé, peut-être toli na ndenge ya bolingo, peut-être toli na ndenge ya kovanda, peut-être toli na ndenge moko bo. Siko erobi baza ko adorer diable, c'est pas nécessairement. Maman Rebecca, c'est que je te dis bien, bazo sala ba musique wana, bazo sala ngo par hasard te. Bazo akaton na bango po ba préparer yango, bazo akaton na bango po na ko imaginer nini musique wana il faut et produit. So totali lelo ba jeune belé ba se donna balobi ngai musique ya Congo te, ngai Rihanna, Beyoncé. Mais tu sais bien que Beyoncé, Rihanna baza ba princesse ya Illuminati. Donc, pas na bango message na bango ba annonce c'est la débauche, c'est la séduction. Pour na nini baza ko influencer ba merci ya batu, pour batu lelo baza la détruire, batu lelo ba penser lisusu na o eza essentialité. Donc musique eza bien té pour na bana na Nzambe, musique profonde eza bien té pour na ba sœur, ba frère oyo bazo demeurer na vie chrétienne na bango.
Ok, bah message nini oyo au relevé na kati ya musique chrétienne, plutôt musique profonde. Bah message nini oyo bimisi oyo zo mona ngo penza ba angle ya ba message wana eza purement diabolique. Maman na ngai, tozui lokola nzembo oyo balobi. Chérie bimelanga lokola femme de nuit. Tu sais combien de esprits yoko yemba ngobo ignorant que tu es oyebite ni nezoko se passer na kati ya nzembo wana. Tu peux chanter, tu sais dans la musique Bible lobby. Na likambu nyonso derrière toute chose il y a un esprit. Alors yebisanga musique profonde, esprit nini ekoki kozala na kati wana. Ce que ça ya diable était. Donc lorsqu'on dit bimilanga loko la femme de nuit, c'est-à-dire tu as kimi les femmes de nuit dans ta vie, ozoko inviter bango bakota. Omoni ba nzembo eza ebele eza ko détruire. Ba nzembo eza ebele mais la kasa ba nzembo wana pesa ba message codé. N'habité étant qu'évangéliste, tu as tout le temps de faire des analyses bibliques par rapport à la musique profonde comme tu as choisi même les sujets, il y a les lots et na ba message na yo na ba recherche na yo. Qu'est-ce que tu trouves ou qu'est-ce que tu as déjà remarqué par rapport à la message codé dans la musique profonde? Bible lobby na Ephésiens, ne prenez pas part aux œuvres du diable, mais plutôt condamnez-les. Donc nous ne devons pas suivre la musique profonde parce que ezana makambu ya mabe na kati. So totali musique lelo totali habillement ba fille ezobeba. Pourquoi? Parce que balandaka musique. Lelo vraiment yoko landa musique ya lelo na papa na yo na maman na yo na kati ndako. J'espère que ça la maté. Lelo bana na biso ya ba 15 ans, ba 12 ans, ba 17 ans, ba baby. Lelo musique est comme bêtise na bêtise. Et comme ko baby sa morale ya bana. Tu vois, aujourd'hui moi na ya 5 ans azo yemba service. Alors bizela na nous ko banda service te okobomanga pa maintenant moi na ya âge wana qu'est-ce qu'il a? Na musique wana nini ngwa malonga azozwa. C'est-à-dire ce que ça débauche te. Moi na wana yebi lobby na yeko koma nini? Pourquoi la musique? Mais à quelque part to moni opoza ko interpréter banzembo ngo quelque part to moni que yo po yo rarana yango de temps en temps. Na yoka yango mais il m'a eu un temps que na boa kisa yango parce que je l'ai chanté na ignorance ndenge bandeko mususu bozo landaka yango bozo se donner na nous yango parce que boza na nous ignorant. Une fois que bo comprendre qu'est-ce qu'il y a na kati na yango bokotika yango. Moi aussi j'étais amoureux, je dis nakoloba passé, j'étais amoureux à musique ya Fally. Moi j'étais vraiment bandeko nanga bayebi na ndaku. Toutefois qu'on mettait la musique de Fally et babande même kobenga ngai yaka mutu na yo mais depuis que j'ai compris, depuis que le Seigneur m'a sauvé et il m'a révélé des choses et parlande na kominga imoko canal oyo nazako pekisa batu balanda ba musique wana parce que derrière yango eza na esprit ya séduction, derrière yango eza na esprit ya ba femme pe ba homme de nuit. Donc musique profane wana eza vraiment bien été pour nabiso ba chrétien. OK, toujours pour son appenda petit à petit vers la fin de notre entretien. Je sais que les téléspectateurs union sont à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça convaincu par rapport à un message le jeune évangéliste, le frère Rishi Pukuta, Azali ko pesa biso. N'habité frère Rishi. Est-ce que tu as un message fort au bombela qui penza peuple dédié par rapport à sujet tozobenga sujet ya lelo tozolobela sur la musique profonde. Si tu as un message au préparé qui pour la bonne en fait les téléspectateurs ou les internautes de la bonne nouvelle, mais quand on peut lancer bango message oyo et pourquoi aux autres aimer la paix musique profonde? OK, merci pour la question. D'abord on a une répondre pourquoi nous aimer la musique profonde. Nalanda qui rappeur moko américain, ya loba kinini musique ou soit rap et pas nabi eza lokola doctrine mobimba, eza lokola religion. Ba musicien wana otozo mona baza ba prédicateur et ba fidèle na bango eza banani ba fanatique. Tant yozo kende kota la concert au futi billet na eza lokwa mutu ya église apesi offrande. Tant yozo kende musique ozo tombola maboko ozo pepa, tu sais elobaka nini na kati église ba acte wana nyonso ba geste wana nyonso. Eza ba geste oyo ezo glorifier notre Seigneur, mais na musique profonde tellement bato ebele bazoe bate bazako honorer diable, bazako adorer diable par ignorance. Maman, lelo soki totali mutu akoki
ça parfois pas 5000 francs na offrande, mais aza capable de payer ticket, il y a $20 à côté à concert. Oyo ko bénéficier na ye elo côté na suka. À côté azui sentiment na suka pe abimi na ye azui loko malonga te. Akei na ye pe na ndaku et puis a continuer ambiance. To tika musique ya mokili. Toki tolingi toyoka musique ya nzambe pe zali. Oyo ko édifier biso et ko pesa biso ba dimension maman, ce qui totali bien. Yo so ki yoki musique soit ya frère Patrice et lobelaka yo nini. Et lobelaka yo moi ba réalité mon comme peut-être expérience na yo na nzambe. Alors ce qui mutu oyo ayokaka musique ya mokili, ayoki musique ya Fali, ayoki musique ya Bariana, ayoki elobelaka ye nini. Et matisaka ye ba sentiment ya débauche. Et matisaka ye ba sentiment ya ambiance. Yangwana pona ko éviter makambo wana nyonso, surtout pour les chrétiens. Nous devons nous abstenir na biloko wana nyonso. Je sais que c'est pas facile. Yo kaka musique yango tika facilement, mais dis-moi je t'invite à demander la force. Osenga force c'est pas nzambe asunga yo okokoka na okotika yango. OK, wana ezalaki directement message au bongiselaki peuple de Dieu. Oui, message na bongiselaki peuple de Dieu. Mais pour ko conclure na message yango na ko bakisa lisusu boy. Ba parents esengeli na biso to éduquer bana na biso bien, to contrôler bango. Pourquoi? Parce que les bana ba komi na ba vitesse moko nazo comprendre te. Tu verras les enfants ya mikie, tu verras bana même na ba école ba komi koyemba banzembo moko très bêtise na bêtise. Lokola na leka ki mwana moko mukie na nzela. Azo yemba chuku na ebite soki lobi nini. Journée musutu to vandi tozo tambola na nzela tomona bana moko ekiri bazo beta masolo. Oh Tibelesi, oh Fuma Mouela, pourquoi bayoka kango na musique? Tu vois, la musique qu'ils ont détruit génération na biso ya lelo. So totali la génération ya ba papa na biso, ba génération o eleka ki bazala qui influencé na lolengo biso te komi influencé te. Tu vois ko la te komi lokola ba musicien, tu vois ba attitude ya batu, ba comportement ba te komi kaka ko influencer lokola ya ba musicien. So totali ma kola ezalaki mingi bilamba o ba musicien ba bandaki ko latisa ba bandani ba danseuse na bango, mais lelo même na église ba kola ekoti pourquoi ba chrétien charnel ba tonze belé o ba lingi koyoka musique ya mokili o ba lingi ko se donner na makambo mokili. Bible lobi c'est lui qui vit selon la chair ne saurait jamais plaire à Dieu, et celui qui vit selon la chair ne vivra pas selon l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ok, merci beaucoup. Merci frère Rishi Pukuta. Je croyais peut-être qu'on a moi 2, 3, 4 musiciens ya mokili oyo bazo sala oyo bazo ziki sapenda mitu ya bana ebele lelo na bitu so kotanga bango oyo yebi o peut ko interpeller bango, peut-être ko interpeller batu na kombo na bango, peut-être ba s'abstenir pour na banzembo. Bon, autant à combo est un peu trop vague, mais dis-moi, na ligne généralisé bango. Tu vois, aujourd'hui, il y a des catégories à bateau, bazo beta musique. Il y a vraiment envoyé à diable au bayana mokili pour séduire batou nandela musique. Mais il y a peine batou msou ba o meka na bango ke na ena nganga pesi moi so ki siksa ya mukie abeti musique na e simbité. Mais ba musique o voyez loka ba musique ezo bimalelo ya nakolo ba o abokoko o ebimi mikolo o. Tu vois, ni nyangweza na kati koko édifier mutu. Tu verras que des bêtises, même papa mikolo, mais bazo yemba ba bêtises. Zengaluketu. Ah, papa mukolo azana bana na ba université, mais telle ba bêtise. Ba parents esengeli na bino vraiment bo se prendre en charge, bo éduquer bana na bino. Sinon te mikolo zoya mokili ko beba et mutamalamu ko ki parfois pas coexister na kati ya mabota na bino. Donc essentiel oyo eza na kati ya message oyo esengeli na biso toyekola ko abandonner ba musique oyo eza profane pe to se donner na oyo eza édifiante oyo ko mema biso na nzela ya vérité pe ya lobiko. Amen. Ok, merci beaucoup à vous, le frère Rishi Pukuta. Et voilà, c'était là Rebecca Bilendo Pukuta. Et vous avez bien compris que c'est le duo familial. Donc voilà, c'était juste pour
ko interpeller bandeko ba mesana ko landa musique profane boye ba effet nini eza ko produire kati na biso lelo kati na ba génération oyo ezoya et ko mema nini penza. Voilà, là je dis un grand merci à l'équipe de l'Info 16. Là je vois Epsi Image qui était derrière la caméra, je vois tonton Mingamba la série yemoko na kati ya montage pas lambara babiloko Rishi Pukuta yemoko simba rapper moko ba montage et puis et tout je vais Aaron Lubamba et bandeko nyoso ba mesana kolanda biso la famille Pukuta depuis l'Amérique frère Rishi na ebité soko za na moi quelques mots temi balé misato ya kopesa bandeko penza balandaka yo mingi neti frère David Kongolo Caleb Kongolo wana ba frère nanga vraiment frère David frère Caleb frère Josué na merdi Kongolo famille na bino nyonso vraiment na lingi bino ya trop donc to continuer musala oyo nzamba yebi nini ako sala pe na biso pe ayebi place à komema biso donc musala oyo tozo sala ngo na ba frère nanga Caleb David Kongolo na kati États-Unis et nzamba pambola bango na pesi mbote na famille nanga famille Pukuta na bandi bao baza na Occident ba ndeko nanga mami Patricien Timothée Miriana Pukuta et aussi famille nyonso ya awa famille Betsaïda nyonso je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Ok, moi j'ajoute à mon beau frère Chris Koukou, Delphin Douboula, Jolina Tambouela, Baza Penda Bato, Baekota na Libota na Biso, je vois Ferdinand Mabiala, Roger Koumenson, donc Bino Nyosoana, Boekota na famille Pukuta, en tout cas Tolela Binotro, et Bandeko Nyosobalela Rebecca Bilendo Pukuta, la servante dédiée. Je vous fais des gros bisous et bye. Bonjour, Bandeko Nyoso Balandi, il y a 3 fois .w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po nanzela ya Info 16. Awa tozana kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino so boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye.